retracer selon Moulay. Donc, et nazala ya eloko te, eloko wana sikoyo se sent redevable. Sikoyo eza lokola yaya na yo, ndeko na yo, bozalaki na ye na entreprise moko ya ene na bino oyo aza viensone. Et que lobi asali sikoyo projet na ye mosusu. Tango asali donc directement oza mutu moko boye il faut oyaka akopesa ye force omoni et na banda premier projet na ye oyo album ya Sens Interdit abenganga toya tobanda kotravailler ensemble na ya wana tobanda depuis wana ti lelo nga na place nanga namona yango eza lokola place moko ya famille omoni naza pour te ke oyo eza neti contrat eza sonena non eza famille eza libota c'est-à-dire lelo Michel azwi épaisseur par rapport ya ba makambo openga na acquérir comme connaissance ici en Europe. Donc ce qui fait que namona yango que eza esengo mpo na nga naya koapporter un plus na oyo eza projet ya ndeko na yo oyo azala na yo oyo asute na yo dès le début oyo akroya na yo akonta na yo omoni donc nga nazala neti électron moko boye oyo aza omoni naza boye nakoza par exemple na poste à 10 na ke na beti na poste à 3 na beti na poste à 2 na ye na beti donc mais naza na nka wana donc naza élément moko boye oyo azo bouger azo alterner tout le temps quoi vraiment positionnement na nga yango wana mais c'est sûr eza que naza na famille donc eza famille vraiment nga na mona na placement na nga eza vraiment ya famille et quand il y a quoi que ce soit soki ye abengi nga invité nga nayaka kaka abenga na ye na sali boulot et ce qui est fait intervenir par rapport à Oya Ligi na salle intervention là. En ce qui concerne ba stage, ba scène, tu as totalement raison. Ça c'est quelque chose Oyo ba critiquera biso surtout dans la communauté. Tout simplement pourquoi parce que en fait tant que production et ça là ba ce que tu as dit dans la communauté te ba production et délai ça beaucoup plus au moins producteur à cause de la PK et la communauté PK. Ce qui fait que ba muzaka penza là-dessus parce que scène eza eloko mosusu podium rien que ba lumière soko tali na ba lumière na podium na nini tokokoma koma na pe na ba 150 000 balles la location nango po bozwa penza bato soko zi ba set design parce que set design eza mosusu ensemble makambo na nyonso soko zi ba contenu basalaka ba visuel il faut ko créer nzembo liboso thème nango eza nini thème nango eza boye nini kozala sikoyo reflet nango ndenge nini kozala na ba écran banini tout ça c'est ce travail en avant mais sikoyo eloko wana to tokomi na phase wana c'est sûr communauté tozala na du mal ya kopesa ton mpe mpo na phase wana yango mona komona batie minoko ya podium nangi moto azoyemba batie mwa lumière moko boye ya ble to balekisi mwa clip moko na nsima parce que travail wana tosala yango te mais sikoyo production one way etenaki sikoyo compte na makambo wana nyonso raison pour laquelle ezwi espace moko approprié mpona résidence mpona lepardre ndenge aye boye akokoma lelo boye akomi na France eza mpo azwa ntongo ya korépéter même équipe technique ntango aloba équipe technique donc na bato bazosala lumière na bato baosoccupe na nyonso ensemble global set design bato baosoccupe na bavisuel bayeba kokale bazala synchro na babiloko wana nyonso badétail wana nyonso voilà pourquoi scène stage ya tour oyo balingi vraiment tolongwana na eloko wana kote wana communauté wana oyo bino boreklama biso mpe esalaka biso mpasi mais omoni ezalaka budget mais production etue budget imaginez-vous que tokosala résidence na lieu moko oyo eza ke ndenge boomona ING arena ndenge mpe tokorépéte eza lokwa boorépéte neti na ING na même matériel ya ING na baingénieur du son wana ING baza wana donc bango wana nyonso ntango tosilisi kaka répétition eza na France mpe na répétition wana tolingi te eza répétition moko boyo bato moko baye kuna bakomo filme na batelefone donc baproduction elingi te lieu eza mpe partage te donc babloke lieu sauf kaka soki bandeko na biso bazalaka aire moko mitema mabe baza komona bakokobenga yo oza peut-être na kati ya staff ya artiste to oyebani ya musicien ale yo mpe opesi numéro pa moto ale bato baye mais bakokota te parce que sécurité eza structure eza bantiye baoya kokuta bato bazalaka liboko monene boye na porte mais bakokota na bango te
Et puis, bah, kozala ou akomeka ke o azi vidéo na kati kuna a publier yango. Peut-être que akozwa ba problème. Peut-être que toko somba ba protège wana ezala ke soko ni kotana ozi téléphone na yo okotia ngo na kati ya protège na to bloquer ngo comme ça makambo ya image ebimate efute tete. Nyonso wana c'est parce que production etie mbongo. Imaginez vous na lieu ya lolenge wana bazi vraiment matériel ya ING batieli bino yango wana. Parce que soki nini esili kaka résidence matériel ekoti na bacontenaire ekei mbala moko. Donc quelque part eza mponi poto luka to résoudre quelque part to répondre na demande na bino na attente na bino nyonso bolobaka wana. Po nyonso ekomaka réclamation na bino ntango bolobaka na réseaux sociaux eza parce que tozaka famille tozala ensemble na bino po nyonso bino bolobaka yango biso mpe tozalaka wana toloba yango. Se plaignera pour un autre temps rendre une production et tu vas moyen c'est que bon bino vous se plaignera ni lumière vous se plaignera ni bon ce que tu as en to louer ce espace boya ce que vous ça la makamna bino de pour bon ba technicien bango ba ta lumière bango c'est designer bango bon bon ça là c'est que bolo surtout salité c'est que biso nem toi un problème donc les années ti ba chip non na fait à compliment raison pour laquelle le monde ba bon boya paix avant, attends-moi 3 semaines avant, boya, beaucoup de kuna beaucoup de machine pour travailler. Donc voilà ce qui se passe. Mais vraiment, il s'en va faire la biso grâce, faut comment mukoloana, mais ce qui est sûr, nous avons rassuré binoké. On faire l'effort parce que j'ai fait de travailler déjà, c'est ça pratiquement base de ça la mincha pour la fille. Il faut bailler, faut te synchroniser, moi ce qu'on a équipe technique, tout ça la ligne, tout ça là, ce qui a bien allé, te nettoyer, te peaufiner, c'est vraiment ça le but. Merci beaucoup, M. Rebas. Moi, je pense que tu as répondu à mes préoccupations. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. En tout cas, ça a été un plaisir. Naïbit Isolation. Oui, le coach. Pardon, oui, le coach Edouard Chamala. Tu es là ou quoi? Je suis là, le coach. Ok. Bon, Bernice, elle est partie. Ah, bon, Bernice, elle va revenir. Je pense qu'elle a reçu un appel. Elle a reçu un appel. La famille, on tenait carrément à signaler ce soir que, système Wana au total arana football américain, pendant la pause, pendant la mi-temps, vous avez vraiment la publicité aux zones des cas. Ça veut dire qu'il y a 300 millions d'Américains qui regardent cet événement et pendant la mi-temps, dites-vous qu'une pub de 30 secondes coûte 3 millions d'euros et nous on a ramené ça sur le plan scénique en plein concert. La famille, vous avez maintenant l'opportunité d'être dédicacé visuellement pendant le concert avec un simple 400 euros. Vous avez juste acheté 10 billets dans le balcon, comme ça vous aurez votre dédicace visuelle et surtout envoyez-nous une très belle photo où vraiment on voit vraiment toute votre beauté, comment vous êtes beau et comment vous êtes belle, parce que côté wana bagola couture dans un ami le parce que ça serait vraiment une très très bonne chose. Imaginez l'artiste Ferregola en train de chanter Amour illusoire et à votre photo qui défile la famille. Regarde, commencez déjà à faire des illusions dans votre tête, dormez avec ça, mettez-vous ça en tête, de façon que pour profiter de l'occasion. Oh, mais jusque là on a commencé le live, la famille, nous sommes arrivés 1h du matin, toujours pas une personne qui nous a acheté 10 billets. La famille, qu'est-ce qui se passe ce soir? Boza puis américain, Boza puis canadien, Boza puis tout à l'heure je vous ai pas oublié, je vais vous dédicacer, mais on va donner plus d'espace à notre invité ce soir, Papa Michel Bass Wana toujours, directeur artistique de la production One Way Prod. La famille, tout tapé PayPal Nabiso, la famille, tout à l'heure le PayPal vous allez afficher là on touche l'affiche de temps en temps. La famille, n'hésitez surtout pas à envoyer le PayPal parce que là on stagne. Moi j'aime pas quand ça stagne, la famille, vous savez, surtout ça là qui n'a binoka ranga moro meilleur déjà Moussoukou et bandi, mais vous savez comment ça se passe. La famille, il est là, le PayPal, mettez, envoyez un simple 10 €. Depuis qu'on a commencé le live, nous sommes 300 la famille, mais on a que 300 €. C'est pas possible. Pour moi, je trouve que c'est pas possible, la famille. Donc, envoyez vos PayPal maintenant, mettez tous le 10 €, le 5 €. La famille, s'il vous plaît, mettez les 10 et les 5 € pour que tout Kanissa cagnotte y a bien. Et à la fin de ce live, tout Somba Babie Nabiso, il y a Balcom. Le coach Edouard Chamala, Mr. Zeleno, Full Option, Maman Stella MB,
Monsieur Pablo, à qui on donne la parole pour l'option. On donne la parole à Stella. Maman Stella.